omene ba ba filmer mitaka na bango baza bololé te yaza bololé koleka bango po mwana oyo asali na biloko wana aza innocente, elle connaît rien du tout. Oyebise simba asimbi fina fini na tuni eretelema ebongo lokwa drapeau Congo démocratique akitisaki yango na Soudan. Je sais pas, non, jusqu'à là je n'arrive pas à comprendre. Non, comme Ndenazabu n'a pas été magie. Asimbi kisi nganga tindi et puis plan otenga manam donc et ça linga fona ma bebi susu. Tala ningo zo bebi sa mona moninga. Oya mwasi akomi na zemi bakeba ke longola ezemi akufi oya mobali ami bobi po alobi akokate sans ndeki na ye. Tala degré muto yo yambaki na motema no malamu yambe na poto olesi obokoli a détruire vie na yo il faut bande la vie à zéro. Yebana otikela bana chimene yo lokwa maman. Netinga comme takaliser nanu nga pona ngelekila nga soute na ba sœur na ba frère na ba pasteur on dit ba kisi na ba osimba esenga fo ba sambusa mitakala na bango po bazo ba succès na bango wana to ko comprendre on ba kisi na bango na ba mikolo ba biloko na bango ba osimba. Put your mouth on it. Put it in your mouth. Where's my phone? On the floor. Merci Migra pour un élément outil pour balancer les bisous tantôt. Pendant qu'on nous serons en train de parler, élément et les capines, bon, la grandeur, on a son moyen de camboto, bêta, na katikati ya plateau. Vous sentir que bah confrère n'anga bah a touché parce qu'ils ont vu l'image, bah a vraiment touché. Chimène kuta ko na rolobate na tika pe mana moi 2 minutes. Contre molema te me molema. Autant l'image. Au moins mwana ya 5 ans. 5 ans. O aziango lokwa maseki. Mais mukolo aza adulte papa mobimba. Asala ngona mwana na ye moko. Yo lokwa mobali ko lobani. Ko ba yobi batonda raté soit disant. Choc ya makasi. À vrai dire, dans la vérité, Nazangi Maloba. Le mois ko kisi une année. Oui, oui. Et là, on a vers Joséphine a coxi une année. Une fille en plus. Une fille. Très jolie fille en plus. Dans un téléphone, il a fongoli yango. Ah, t'es imaginez le non, on va imaginer le robot, ce qu'ils ont on va imaginer. Non, raisonnez moi, on a. Azo zongo le quoi je. Azo c'est oui, bien. Des fois, il y a raison à faire parler. Moi, on a l'équipe, mais nanga aye, a matinga la mukongo bien matikara. Moi, swinga tant, attendinga ce qu'on a longibo à seki. Donc, il y a une enragé. Parce que moi, on a paix à zouangouger. Et ça. Excusez-moi. Avec un revolver, je te tue. Monsieur, je te tue. Aujourd'hui, on a téléphone. Est-ce que c'est moi attends, on a tes amours en banda. Tes amours en ngati. Oui bien, cette image, c'est choquant. La justice, na bana poto. Babi za awa. Awa. Babi ke ana ko. Mais toutefois, on va encore vérifier si c'est vraiment ici. Mais apparemment, on dirait les awa. Attends, où tu es dans la poto yaya. Attends, où tu es dans la. Habitez. Magie. Je sais pas. Non, jusqu'à là, je n'arrive pas à comprendre. Non, comme Ndenazabu n'a pas battu.
magie asimbikisi nganga tindi ye po et puis plan etengama nanu donc esalinga sikoyo na mabe lisusu toyebaka banani totikela bana na biso maman papa maman nazoloba yango nazo insister heure moko tokondanaka mindele que non mindele balinga bato na bandako na bango te baraison mosusu ezalaka yango parce que rien ne nous prouve que eza papa na ye réel ekoza mpe moto batikeli mwana à charge akengela mwana nani otikelaka bana na yo omonaka mwana alingaka tonton wana mingi akendaka mingi epa na ye mokolo ndenge mwana azozongo jeu moko mosu akosala ngo ta na liboso ya bato mpo ye ayebi ke eza jeu basakanaka na jeu wana mingi yebaka nani otikela bana yeba nani ozoyamba pa na yo baoyo touta kotala la fois passé yaya na leki bayebi bakufi bango mibale yaya na leki bakoma obima ensemble mpona nini noko bayambaka na ndako atiaka video nini porno abengi bana wana boya bofanda awa ye mpe na mwasi ne kote oyo abengi likango ne bazosala bana wana bapratikaka mpe porno tala ndenge ozobebisa mwana moninga oyo mwasi akomi na zemi bakebaka elongola ye zemi akufi oyo mobali amibomi mpo alobi akokoka te sans leki na ye tala degré moto oyo oyambaki na motema no malamu oyambi na poto olesi ye obokoli ye adétruire vie na yo il faut bandela vie à zéro ye bana na otikela bana chimene yo lokola maman nayebi ke c'est choquant cette image ezosala pasi nayoki pasi na motema naina yebisa no mama mwana oyo mama mwana oyo yaya nzambe apesa okimia nzambe apesa okimia mpo nga mpe napanga lokola yo kotala siko France kananga na ka oyo nzambe apesa okimia yaya nzambe apesa okimia eza pasi na motema oyebike likambo nazangi ndenge ya baimage ya boye po anini ko neti nga komutakalize nanu nga mpo na nge elekela nga su te na basere na bafrère na bapaster onzie bakisi na bango baosimba esenga fo basambwisa mitakala na bango mpo bazwa basukse na bango wana tokokomprendre wana bakisi na bango na babiloko na bango baosimba mais sikoyo nayebisa ndeko ya mobali obombi elongi mpo ani yo oza mobali atembe na eloko eza ya kotenga mikenda ya mopali nandimi te kotyaka zemi atyaka zemi te eloko ne corner ere nyonso corner ezoke mopandi babale ya kote oyebi koza ndoki ndeko so oyoka yango osala sentiment ifaki nga nazala mama mwana mpo mama mwana moto ayebi yo so oza nani mpo biso obombi elongi olakisi biso eloko wana eza ya otengama faki olakisa nde elongi oyi mama mwana wana aza gentil so eti lelo tooloba boye oza mama mwana wana aza gentil neti nga so osali bongo na France kana nga nana posa oyi justice oke otino na prison me ngai omoni eloko wana elingi ezala mbasuki elingi etelema elingi eza mokolo oyo osaki bilo ya bongo omoni yo drapeau na se ata batie singa emata mpo na nga drapeau emata te ndenge nalukela solution ezala ya suka ya vie na yo ke osalaka bongo mpo justice ekomema o na prison ekokatela omanda ye mosu okosomba lobo obimi nga drapeau wana oyo ayo etelemaka koleka ya biso ya Congo nde tolingi toyeba ngo soki elingaki ezwa so occasion ya kotelema oyike bamibali bwa motema mabe ti balobaka mwasi aza 7e bête après le crapaud c'est que faut bino bozala ba 9e bana mibali bamibali bakoza mpe ba 15e toloba banimo nyonso baye na nsima ale totie bino po eza buzoba yo tata mokolo na eloko etengama mwana bato ya moke innocente kele oke kosala mwana moke ti mpe eloko na eza occasion kotelema nandimi te koza pede nandimi te ke basi mpe basi ye natuli koleka na basi oyo baotula Kinshasa mais esui esali pasi naozongela yo kotisa suzage natuni molema balobaka soi disant que basi bazotula na Kinshasa na monde basi baleki ebele mibali baya mokie mais ndenge nini mibali bakoma okoma bango na bango mibali bakoma ozwa bana ya mikie mibali baosala mama moko tokocomprendre yango te eza nini yango
Ça disant pas si basé belé. Bon, tous ont mélangé la même bac, tous ont mélangé la même bac sable. Mais moi je crois que là Nathalie vidéo basi ba otolaté en fait. Basi comment basi ba otola? Ngala lo baba si batulaté basi nde ba boyana bango mama bala lelo na. Yango pe na kende bon basi ba otolaté. C'est-à-dire que moi c'est mon qui yo marambo kende na c'est pas bien, moi ça benda ina. Tant benda ina avant de atulité. Avant ina parce que à imaginer peut-être façon peut-être jo royer la ngai tam so royer la ngai o wana azalaki mais ezala ngo peut-être bon côté. Au mona mutazu temps azu ya umeli na kovanda umeli bobio ta petso na tulate aboyende ba bêtise ya oyo asalaki na liboso et c'est répété. Donc et comme 2-3 fois et c'est pourquoi les femmes évitent des choses comme ça. Mais donc mais maloboko lobimisa on discuter na mambo et on ne follow pas bino ndebo biso to attaquer bino parce que wasali mambo les amana mobile maman na bêtise ya osakana taza maman na yuma parce que basi ba tulité pour ça bimi libanda boye je vais vous donner un exemple ba bolanda biso Jerry Kobetox yo reloro yo kasi so bimi libanda boye na plan na hotel misi moi sinyo soto yamba panzi makolo non quand le cassette que le roi basi on a surtout bengi tanti s'il te plaît à panzi makolo bo excusez-moi na on lo baka onga na on lo donc ezaboé tant au monde au sentiment na donc et puis mon temps toke non bien moi je connais bien batunyo surtout ba sala ba système mambe belé na ebi ba mo batu belé donc yo lo batinda yo panga nganga pa ebi téléphone ebi so lo soki pona ndima ke o sala ki on pa mona il faut filmer donc donnons un exemple gars ils nganga mtatinda ki nganga pa ebi sa ke filmer pona ndima ke yo sali yango c'est nganga na ba miroir na ba ni na yo na sala ka souté a fente na yo to longo wana basi yo ba ole kana nzela ana bandala eza basi mususu basi ya batu kokasate yo loko za danger ta mona car yo payer oza ba oche par Fabien oza beau oza nini yo ka so bimi libanda moi ça craquer tam su moi sim su zo craquer o mono yuma tam zo moni o bolanzela yo ka sa moni o danger a pesa to talanga amoni o mama na yuma noko yo fallait les ozo ba kisi na obe ozo ki mama ramna yo na biso ndeso za kina ba place ezebele ya banzele ko trouver ba poulet belé ba poulet ce qui c'est ba même ba poulet pour ba sur ba télé ba poulet te basi o te bino te na poulet ebela basi ba poulet yo ta pesi ba poulet bona ngai ba poulet te baza ba ra oh nandeni poulet mo valeur rappelez le kiti oh ba liara te na fête ni na matanga poulet ko basi mbosambu ngapena ko so inzaki kotuna nzambe nini ngaba changer ngata na buzoba na ngam pona pe parfait te na zamuta mukili mais na buzoba o baninga basi ba osala bo simba ka bakisi na bosi buzoba nini o expliquer na mukili basi basi oh ba melisa banya ona bambo tala zela nanu yo kutoke ba melisa banya ona bambo za ona oloba ona na kanda pona okaikanda omoni biso basi mama mto osala botika omoninga côté na lata jip na mukuse muta pesa un conseil te côté na rolate la malange monisi muta pesa nga conseil te pona nini ngala pona pesa conseil o ezaki débat na biso te mena koti siango basala nzambe na bino ba chanteuse religieuse bino batu bosela nzambe kotuna bino joango basali nini na mambo tolongwe koluka mobali aza na mai na makila makambo na oloba yo po oyebi yango biso nyonso nde tovanda toyebi yango bokomi ozala ba chose en plastique omoni bino bato bosela nzambe quelque part mpe ekoma omoni dernièrement excusez-moi le terme toteroke beta conseiller de la république ndenge tokoma ke beta chanteuse chrétienne beta chanteur chrétien po bino mutu boza éducateur de masse bomema biso na royaume de cieux bopota biso buzoba boza so okende mama nzambe omona musique esimba te biso kende pa nganga banganga baopesa bino bakisa mabe basala nzambe omoni mwa mobali atiki mutakane tenga mana yekutu
ye kutu nzambe akata likambo ebe mama mwana ana yaya babi justice eza ya nzambe me nga mpo na nga alembisaka biloko wana mwasi asuka ezala mwana mpo na nga te manga na nzambe te mpo babi nzambe moto azala miséricorde nga miséricorde ana nazongisaka na croix ya Jésus mpo na nga fo bongo epuis bino basala nzambe bino bato bozoteya biso liloba tata biso baoyo tozotia manzaka milai na basili na barobe ya mikuse tobongwana me bino na nsima ya barobi na bino ya milai na nsima ya bamabaya na bino atai na nsima kiba aleluya ame yesu aza mokonzi bozosala makambo ya mabe bozobimisela biso biloko ya plastike ya ble oyebi ke basere bolinga bilo ya minene nga yebe ete nakati chimene yaya tosukisa ntango ye azwi afilme mwana wana c'est pour quelle intention na intention konuire mwana wana ndeka na oloba wana parce que ye amibombi ma filme mwana le fait que vidéo etamboli mwana mutu aosamba notre bébé aza vraiment aza innocente mais oyebi eloko nini te botika na nini ya mwana nayo tobetelo exemple moko bazaka so batie télévision batie babi Joséphine regarde papa pa baluki ma papa avandi nie Joséphine avandi siko imaginer l'air bando kola bando tala so ba vidéo ya papa et ba papa na s'il vous plaît makelele on est dérangé biso l'air bando tala ba vidéo ya papa na atala papa na nga pa finga papa na nga pa sala boye tozongi siko na koto wana vidéo na c'est côté déjà internet maman na nga iso vidéo c'est côté internet sili etikali na ebisa nga zaka air mo bona na otambola bo okomita msu kombo ya donner un exemple à Mireille etandeli o makambo nyonso to ya Mireille nyonso to ya ba Mireille nyonso to etandeli wana c'est-à-dire que papa o asali eloko oyo azangisinga maloba osangisinga maloba opesinga mutema mabe obangisinga kovandisa mwana nga na bato mosusu obangisinga même ta mosusu Joséphine azalaka na moto alandelaka ye azalaka na ye mais obangisinga kaka aza mwana mwasi mais obangisinga kaka po nakokanisa pe na ngambo ya mwana mwasi oyo pa kosalisa pe Joséphine bêtise ayoki système abendi pe Joséphine abisi Joséphine salon mais nga esalama te moi quand on me fait ça moi je prends un revolver je viens ah ouais yo comme meurtre moi je vais faire la une de journaux bon mon nga ba journal nyonso tout bon mon nga ba émission nyonso tout. Et le pardon alors? Non, le pardon, ça ne m'intéresse pas pour ma fille. Là. Donc, si vous faites ça à ma fille, et comme il y a pardon, et là, on y a pardon. Et là, on a l'ingana lobango pe, oui que internet, oui le bêta Fabregas ba chronifuati, na ban, oui que nous sommes pardon. Mais pardon, nzamba sengi to limbisa 77 fois 7 na mukolo moko. Na Bible wana balobi avoloba liloba. Balola le lemo na yo 7 fois. Parce que ya parti le lemo 7 fois ba o calculer te. Mais azaki na posa nzoto na minute wana à recourir na besoin ezaki. Fala luka basa age na ye. Papa, fako luka basa age na yo. Soki ezaki na poto te za na Kishasa. Oyebi mon pono. Mopono. Oyebi mon pono. Te na seli publicité te. Basi o basa mieux placé. Te publicité te. Nazo yebisa et peut-être à Rosa sous-informé. Omoni mon pon. Na eloko ba mise ba oyemba mikono sonino paka juma. Moni paka juma. Na mo pono. Basi baza moins cher moko pas possible. Esali. Nga vanda na yolo nga vanda na yolo précisément na yolo nord. Omoso kiti kota kalam. Okomo kende kota po. Mo pono baza. Omoni ti lelo balobaka mama, papa, o matapunda te. Ti lelo bazali. Papa, fa oke lukata ba o matapunda te. Ozali o mapona mwana na. Aposi konde eloko eteleme bongo ya kokotisaki. Siko to mi to na suite ta vidéo wana eza nini? Est-ce que suka ki place wana? Ngana seli bango suite. Donc atika ki tellement tando filmer à l'état on poser ma casse à déposer sûrement déposer téléphone à continuer à déposer téléphone liko na ngaza bololé. Liko na ngaza bololé maka moninga. Eza na ba bololé eza na ba bololé. O mena ba filmer mitaka na bango. Baza bololé te.
yaza bolole koleka bango po mwana oyo asali na biloko wana aza innocente, elle connaît rien du tout. Oyebi se simba asimbi fina fini na tuni eretelema bongo lokwa drapeau Congo démocratique akitisaki yango na Soudan to na Pays-Bas koto yo kitiselaki yango ebika yo mama mwana anda za gentil. Bah, chers internautes de Yokani Télévision, vous devez comprendre que le débat doit être boyé. Il a deux sens parce que l'équilibre est fait zalaka. Basi na mibali balobi. Souci n'a pas si automoni à travers vidéo. Il y a le baiser, mais s'il faut qu'on s'attarde sur cette vidéo, on fera toute une journée, 2 jours, voire même. Pour na kolobelaka bas peignance aux touchés. Rien que cette petite vidéo, il y a moins il y a 2 minutes. Pourquoi? Parce que l'éducation va avec. Partie à éducation, responsabilité à mes parents, responsabilité à eux batike là qui moi na wana a commissionné ndenge wana parce que l'enfant tellement innocent que tant batike na maboko mutu a mis pesier mobimba parce que yebi que batike na maboko bonne personne et puis les parents ceux qui sont ndeko ba parents tant ba bimi ba yebi que batike moi na bango na maboko ya muta malamu wa ko salisa ye mabete or que yonde mutozo bomaye vie na yo ko salaka bien tende ko mobali vie na atoza papa na ye vie na yo ko salaka bien te parce que cette fille là ozo détruire vie na ye au détruire Vinae à jamais. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on voulait dire. Vraiment, bon s'abonner massivement, on reste ensemble. Bah analyse ekoya pe ekoya li susu na tiki bande ko nanga ba pe ça ba mot de la fin na bango et on va se séparer par là pour aujourd'hui mais on reviendra peut-être demain pourquoi pas ou mukolo mususu pona ko sala toujours analyse sur tout ce qui va toucher l'actualité na tikeli mwana mobali ya banda liboso Chimène yo aussi contre molema te mais mingi molema ah bon ça on a bien fort merci pour ton invitation. D'ailleurs, Mireille n'a pas le mot sans te flatter. J'ai senti, sans on a journaliste na katina oko. Merci beaucoup. Et puis tant la kepa sœur nangai c'est Chimène. Chimène a mon ennemi. Dobi na mona Chimène a la radio mia est-ce qu'on est mon ennemi. Na bossa na même l'air la ayaki. Chimène, je vais te dire une chose, les lobes na plateau. Monindo Loba, tu parles comme une femme. Moi je t'encourage, tu parles comme une femme. Oloba no bêtise, aux une de bêtises ya bato wana ndo lobiango ah yo fingi muto ate, aux une de bêtises ya mutu. Oui non, ananga na pesa mino moi na loba na mino mo ba logement biloko mike voilà. So na zongi boye, na pesi merci na Interpol Mobimba. Donc Jericho Betox Yalo Balanga Bob Molema reçoit la Tengamo Lazare. Migra Malunzi, merci infiniment. Les beaux gars de la presse, donc là j'ai dit un grand merci. Les beaux gars de la presse, merci infiniment. Côté affaire Richard des poules, donc Jessie des Nuances, merci. Nathalie Coton, la Moni Prince Luamba, l'original. DG, donc bah DG tout, il y a Interpol, la peste Vino Mbote. Sans oublier Nico Cheg, le grand réalisateur. Il y a côté business, la peste Mbota trop, la peste maman Joséphine, Mbota trop, maman Joséphine, anniversaire à Noïno, Lelo. Donc quand Toyo Kanaki, quand Zalara, maman Joséphine, et puis Prudence Bolombo, merci infiniment. Tata moi aussi Christiane Maya. Et puis Napesi, maman Boutsinga, maman Marie-Josée Lindo. Merci infiniment. Et puis, je crois que ça ne sera pas la dernière. Ah non, voilà. Donc je suis avec vous, hein. Je suis là. Donc... On est ensemble. Merci beaucoup. Moi, je n'ai quitté. Merci beaucoup. Bah, le bien Interpol, ceux qui passent au mandat d'arrêt Interpol, au bimé la retenue. Comme moi, je suis Interpol, soko salimbe ban Interpol mo ki mbé kangi. On a place au batamate. Donc Interpol toujours likolo. Et voilà, quand on est dans le baka, on a un chemin, toujours même moral. Avec mon boss, Papa Iti Kasai, merci beaucoup à vous, mon papa. Merci beaucoup, Lissou, Souna Prince Luamba, Prince Luamba. Pour basolo ba art et zara à côté moroté parce que nga à part télé naza na plus mamba théâtre merci na chef nanga Prince Luamba merci beaucoup Lissou na Eden balobi Eden merci Eden Banzele ezara Banzene mais mingi balinga benye Banzele Eden Banzele merci beaucoup à vous merci beaucoup Lissou na Bogard de la presse na Pessi balobi
awa nde makambo ezali Interpol babi Interpol baoyo nyonso bazali na Interpol napesi bango mbote mingi lisusu soki natali bongo na France namoni José Ndindili Falansa balobi mwana mosala ya mundele José Ndindili Falansa na baoyo nyonso balingaka Chimène Luki nalingaka bino mingi kaka ni alobaka toujours même moral na baoyo nyonso basoutenaka en tout cas baoyo basentir ke na blessé bango to na lese bango balimbisanga nalingaka plus ko blessé baoyo balingaka nga te mais tozoloba kaka baréalité oyo eza koleka nalela bino fort bozala toujours branché na chaîne na Yokani télévision oyo wapi bokozwa banyonso bamayebisi restez toujours branché. Moi Chimène Luki, je vous love et je vous dis au revoir. Nous en ensemble, c'est un sous-caté, trop continuer. Merci beaucoup, Jerry Kobetox. Bien que fallait nazo na plateau. Au fallait mon attaquer, on a maramusus, nous pas sujet monsieur Menatiki Kara, na suki wana pesi. Chimène, merci. Merci d'être là. Merci na Migra, pesi ombote, merci mingi ba onyo sona bosani ba kombo yena nute. Et roya na ngoto ko takara Interpol ka bongo. Interpol les appelle Inter DG. Donc c'est ça raté Interpol, mais ça va Inter DG. DG fils DG plus DG égale Internet. Donc je suis désolée. Tout le monde a ni bon micro mikoya, sinon bon ça n'a été que s'abonner. On est ensemble, on se revoit pour un autre sujet. Je vous aime, je vous love. À très bientôt. Bye bye.